Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Même quand tu as ezalaka mona par message yo ko fanda bo mutu moko ko koso makambo yo éviter parce que so mwana pas na maîtrise te akokipe ko bando loba loba bato belé baza surpris yo kaki ara cousine na biso parce que donc yo on est sûr que surpris que oya zo lobana ka za cousine ngana ebe ke mwana ya Teresia pas présentanga mwana na ye atika ko banga te ke cousine Sino makamunyo so ele a ko banya likamo ndizo likalika mingi na kuma Teresia patebeli omoni pa 25 ans te alimbisa fallait katale ya mwana makulutu aza mwana makutu yena liza ba yana leki te makutu en fait makutu na biso mususu donc cousine ya maman mususu lo to vana na ndako lo so ba lokeli rolo banini neti fani katale la bika ko balukele te po ebi bola mo Teresia mais ba bandi côté te kindeko penza tezake moni nini musweza ka bofandi bokomba bandeko o comprendre bokom déjà ba bokom bandeko siko yo loko ozalaka oganga kaka lesbienne nzembo oyo lata na munoko na wana bayana ngapi bakoya ba mama na ngalo so baoya comme ça yo yebisa bango pourquoi yo tulisi mwana bango obenga kayeka kana kombo wana grande sœur nanga aza lesbienne Liza cousine nanga wana oh aza lesbienne zaki somo egomo na ndoko Teresia Liza vu que au sala ba vie na ye wana ya mabe maman na biso apexaka ye maman na biso apexaka ye et tant que moi na opesa ye conseil parce que bandi vie na mabe wana banda bo mwana mukie yaki lesbienne oui yaki lesbienne déjà tant que zaba mikie neti nga boje était vraiment trop menacé par elle na ndenge osakana te na Liza et pas na ye Liza azali ko linga ah oui bosala ayebisanga ike yo so lingi yo nanga so to lingani no linga subasite ngana ki ko luka frère église yo oya bobi mwana na kata ndaku nga ngabo mwana na mengo mama yaka bano aba ku fota pembenya oboya koya nana eloko mo retourner situation contre nga kenga ya ba kira ba lesbienne ba PD nana mutambo tsakiawa oya longola mama biso no ndazana akozwa nanu Marcos ba ke va na bar na ndeni oyo ezata ba 5 mois Marcos na mama bakutana ya ovanda buete bakutana na église quand est au semble l'église mo ya mo pe Marcos ya mso yete ya mso pe mama pa yete bo ba ina bara Teresia tni ba yaki na bara ma Teresia Marcos ya kalisusu na bar na biso te na lo ba 5 mois yango bakutana na mama biso te mama biso oya bokoliye azuye na salite wazaki nango asubaka na ndaku asala mambu nyonso ya mabe aloba na sapongi kindoki na ye alali na pongi bwe aloba mambo osala pesa musuni nanga ateka ba mesh na butu mama abiso asunga ye mwa moswana lelo poza kwaza sko mama abiso avandi atonga ye Marcos wana azaka PD azanani oui PD ok aza PD abomba te pombe yebani te abomba ngai ne muna yebisi batu ki aza PD ok Marcos wana aza mama Teresia be pe ke Marcos aza PD te mama yebi yango te ayo yeba onka nde mambo ebimi likambo eza ya ye na Marcos parce que mama biso na kati wana ye sani non to ko kama parce que ezaki aoluka nzela ando lukelo moboye asa pe théâtre puisque ba mama bimisa pe na mo ba théâtre mo ok puisque eloko ya sali eza la deuxième fois ah bon asa eloko siko musala ko yo chaka ya vie wala mabe kaka ngana ki ko luka frère église yo oya bobi mwana na kata ndaku nga ngabo ko mwana na mengo mama yaka bano aba ku fota pembenya oboya koya nana eloko mo retourner situation contre nga kenga ya ba kira ba lesbienne ba PD nana mutambo tsakiawa oya longola mwana biso azaki na se wana amona kaka Marcos aye susu azongi susu batindi ki porte bakoti mwana sko akomo mona mwa bizarre quoi aye pena malembe afungoli porte akuti Marcos na papa wana ni baosala rapport sexuel et mwana biso abengango maraboutage et traumatisé donc elo mo boy atikala mona te amonyo mama ko deux garçons ba sabo mo boy abandi mo ko bana ya tonton oya tonton tu fais quoi ya tonton bandi obengane FBT SARL
Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lokiti na yo tuno sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo, Rêve Nabango tout Babi, Congo, Liziba TV, le meilleur chaîne, la meilleure, les meilleurs, nous sommes 5 straka et talingate, surtout Nabino Bolinga, émission Nabiso Ba Vérité, Eza Sikatoloba Kaka Ba Vérité, Eza Sikatoloba toujours Bamakam, et Sengito Banakati, ya chaîne Nabiso ya Congo, Liziba TV. Merci de soutenir nos partenaires Nabiso Loko, la Papa Paul, Fiki pour FBT Misalande na pesio mote bisco zali puis na vous êtes maman Nathalie Fiki pour lobby toujours Licolo, toujours Moussala, le 243 Gala, maison d'habillement. J'espère que la semaine prochaine, 4 semaines prochaines, vous avez une maison 243, où tout le monde a publié dans 4 Congo, vraiment Siko Bilamba, et aussi qu'il y a tout Bolinga, Kevin Pandale Ketchunga, Penalinga, Binotro. Tout ça, l'actualité, aux autres débattre à Nakati à Congo, Liziba TV, où ils ont Nakati à réseaux sociaux à faire sur ma actualité, aux autres Nakati à réseaux sociaux, aux autres Monakati ya chaîne biso Ricardo Keba le gros Kiti. Merci na bino tout bolinga biso peto linga bino trop. Merci na mama Aline Misha motema ya papa Misha na pesho mbote. Tozana moko ya mwana ya ba actrice comédienne na biso oyo nata oyo komoneza sali na mokele na mawa asala kinini. Eza nini banda bandi ba problème c'est problème. Sozia kei lobi Teresia oya kei lobi Teresia. Le surtout qui a faire qui lesbienne qui PD tout ça vraiment à krona makambo yangote donc on a souvent que ma Teresia a bien ça ba tournage mingi yangote le na su mwana na ye na dit ça 40e na kati ya libota mama Teresia on va expliquer biso likambo yango eza nini pour que temps bele ko sola ma Teresia explication yango et qui mwana l'autre na mwana moko expliquer biso tebite moi bébé si mwana bango mukeso ya suka mate zabi pa mona kitango likamwa ezo salima et pas la ndako ya fi wana et ba ko expliquer biso to yeba parce que bimé belé la fille à l'obs que yoko la suzindo lela ki wana tebite akila suzizo ganga to ezanini. Merci Tozanaye, merci na maman Aline Mich aussi, merci na Silas Kantompa, le grand joueur na biso ya Mbuka Fondation Silas Kantompa. On a grand joueur. Aussi joyeux anniversaire à toi d'Atistar depuis Istanbul babi tozana peto la kiba na Chine na Ngwanzu tozua le 27 juin équipe Mobimba ya Congo Liziba TV aussi que na des comédiens tozana bango aussi que Jérémy aussi que na Mimika bongo aussi Jonathan Dayo aussi nanga Congo Liziba tokozana mboka Ngwanzu le 27 juin tala Jérémy bataki bandi nzamba ko sala. Bonjour, bonsoir. Bonjour papa. Ça va? Ça va un peu. Non, moi un peu stressé hein. Ah oui. Voilà, bah tu as la petite yo tokoye bozanani. Naza comme on a Sabrina Sibutu, je suis la fille de maman Teresia, sa deuxième. OK. Voilà, ce qui est bien, alors ami français, il y a Zali, moi, na maman Teresia, aux hommes, on a photo sur les casticots, Teresia, il y a un nénon à Bengakae, on a mis un vraiment, son ammonia, Nénéza, à l'Obaravement, Toye Bani Penza, dans une mois, on a vu qu'au Kam Sabat, on a une Teresa, moi, on a les réseaux sociaux, Néréni, il y a un autre Yambi, le Toye, vérité, Zani, pour bien mettre les qui n'a pas de Kazako, Beba, pour les qui n'a pas de soi-disant Marco, je ne connais pas Marco, j'espère à expliquer Marco il est qui?
tu es de terme à Kamango. Et c'est Gracia, c'est qui? Sabrina. Sabrina et Bisabisoza, mon ami Balé à Thérésia. Vous en avez combien dans famille? Bisoza 3. Des mamans boti biso. Des filles? 2 garçons, 1 fille, moi. Ok, il y a des beaux Mobali. Et même Balé, moi c'est Yasuka. Yasuka, Mobali. Oh, il y a 10 ans. Azan a 13 ans. 13 ans. Oh, tu as qui Makamba, mon aime Makamba. Tout ça dans le détail parce que Togo Bandama bébé l'été. Ils en ont ni Makamba. Oh, la fille, c'est qui la fille sur les réseaux sociaux? Lisa. Lisa. Non, mais vous avez très na Lisa. Vous en avez na Lisa. Bon, Lisa, Aza cousine Nabiso. Aza Moana, il y a cousine, il y a maman Nabiso. Donc, papa, il y a maman Nabiso. Maman, Lisa, a bengi noko. Donc, voilà. C'est notre cousine. Oh, Colline Nakati Yanda Nabiso. Oh, maman Zoa Kiloko Moana. Batunyo Soba Rejeta qui maman Okimawa. Azuye. Mais voilà. Voilà. Lisa Ndeolobi. J'espère que Lisa peut. Bato Baby Lisa va continuer l'émission. Oh, Soza Pena, Onyoya, Oisa, problème Toye Kaka. Sabrina. Expliquez Bisobi Lisa sa cousine Abino. Ndeko ya maman Abino. Famille Basundola Kaye. Maman Abino Mutu Azwa Kaye. Basundola Kaye a Salara ni na famille pour ma Thérèse Azwa Lisa. Lisa, premièrement, Lisa Utamboka. Aouti Mbujimai, Aya Kishasa, Abanda Kouvanda, quelque part quand on a sa famille, et du coup, Bakangai Kindoki, en fait. Bakangai Ndoki, Bamambo Bele Kaka, Batunyo Subando Lingeti. Tout le monde. Na oh, dans tout le bas, Ndenge Yolo Bakiakaboli famille, na côté, na Bango Kuna. Donc bana o babimi na libumu ya koko na bango oyo benga ba cousin na ye ba tante na ye nyonso montalinga ki azati pour bakanga kaindo ki ba seri mumboe na kati ndako ya mama kulutu na biso cousine ba maman. Donc yesko yo ma kulutu na biso wana et pas na ye azama aleki. Ah oui. Ayaki na ndako na ye vu que maltraitance et les cas qui a expliqué qui maman pa Okimawa. Donc avant nous a expliqué déjà mamboule quand la famille to ebi ko betaye ko menoncer ki abimisa kindoki na yende sala maman bi bakanga mutundo qui sont preuve té bino boki na beglise ba na bino ki andoki mais bozana ba preuve tangible te zo la tsaka azandoki on a les andoki azamo skitoko soto éduqué to encadré bien nzambo sunga j'appelle libala ne bien. Maman Zui Lisa a 17 ans. À 17 ans, Lisa est dans le biso. Biso Zaki non. Mickey, hein. Lisa t'en pas biso dans la 6e primaire. Carrément, il y a un mot boya mon colosso dans la katanda où yene mutu a occupé baleki na yi. Ah oui. Donc, yé mutu asala musana nda ku yé mutu alambaka yé mutu ndezala kaka. Basani na sukoli nenda kunyoso ezala. Ah oui. Comme il va en abisso, comme moi na maman présente partout qui moi en liboso, batou belé baza surpris, yo kaki ara cousine na biso parce que donc mon kilimo bimbe ka moi qui a sa cousine et du coup la fille non il va coûter le Obini Yagabi c'est ça non quoi ngana ebe kaza yana bango oui ba nini na ebe kaza yana bango oh est solo franchement ah bon si vous avez témoin j'ai belé à Thérèse oko kangate voilà tout évolué là il y a un tournage il y a théâtre pour comprendre oui vas-y donc ce qui se passe en tout cas ngai moko ele ki la ngapo no mona histoire un peu louche oui nga na mona lokwa batindi topé azando ki moboye ayaki ko s'incarner na ndako na biso pa lukelo moboye sko esimbité nde ekomisi siko ye loko anda komi wana aluka sko saluer maman molindi kande za la molimo ko kite ko moya na nzoto en fait nde loko ko mosala yo
Voilà, ça me donne des hello comment ça là. J'espère que Jonathan a tiré la vidéo aux circulés sur les réseaux sociaux. Maman bé, kolela no kuna matanga baninga te po makambo sala wana esopaka yo. Yo na matanga masi yo tamu kolela. Otebelo nyamawa, yo sinda mawa. Ngamo mwana okuti ona boko ela kopana na yo, tani ngobo manga. Ngana ucho lukelo mutaviolelo mwana, yo vandi sino benengi na ngana ba na yo, po boma ngai. Mais autant ndoki en personne, yo kanga bandoki na butu, okanga ko rose ndoki na butu. Olingo voyager, na monelo ngako rose. Nga lingi na voyager na monelo ngafa na bino, ayena mobile na ndaku na ngabo ili biloko na nga ya voyage. Nana, mama bana na yo, oya bokolela yo bana. Mama bana na yo. Nana, pourquoi? Pourquoi ni motema mabe ya nini na faire mwana ya na yo? Na sala oni nana na ngai. Na benga yo lipasa na nga motema na ngai nyonso ya ngai na bokola bana na bolingo nyonso motema na ngai nana. Obota mwana mbido pesa nga liza mwana yeyo. Na sala oni mabe ni nga liza na sala yo nana. Na yo yako chila bana no chila nga mutembu po luka ngai to ni po mama ngai Teresia. Na sala oni. Na zamola ya na yo ozonga na bokolo bana ne wolinga na za mwa musala na yo. Siko musala ko yo changa ya vi wala. Mabe kaka ngana ki ko luka frère église na yo oya bobi mwana na kata ndaku na nga. Ngabo ko mwana na mengo mama yaka. Bano aba okufa ta pembeni ya oboya koya. Nana yelo ko retourner situation contre nga. Kenga ya sana bekira ba lesbienne ba PD. Nana mutambo tsakiawa. Oya longola. Olukana bayana nga tu. Ba oya. Ya Lubumbashi. Ya Kasumbalesa. Ya présidence. Bango tu ba oya o expliquer bango pourquoi otulisi leki na bango. Parce qu'un jour on a eu au Kanaka ko rozindoki nga ke pa ndoki na ngala moyi na bindoki na umeli pe awa. Longola ngala mboko po toyoka na pe boete. Donc abi o meli pe toyoka na pe boete longola na pe kende na opumbwa ya ozonga to kende to mesana. Siko yo loko ozalaka oganga kaka lesbienne. Nzembo oyo lata na munoko na wana. Bayana ngapi bakoya ba mama na ngalo so baoya comme ça yo yebisa bango pourquoi yo tulisi mwana bango obenga kayeka kana kombo wana affaire oyo ndiko Lisa o alobaki tout ta vidéo zo leka na siko to mona lobi mikambo ya Marco abili kambo ya mwana bino ya suka obi za 13 ans mais yabaki 10 ans oyo ba mona kiti ba ko sala rapport sexuel na kati ya ndaku ne ya mbetu na ye abi ya bokola bino mama ya bino akendaka abokola benga bino abenga ma Teresa ebise yaka aba no bazo kufa so bilonya zo loba wana na moni so Marco yango na bar ina ma Teresa ba omila masanga ikambi ya ki lesbienne wana parce que to yebite soit disant bino bana bozali ko mona bo soto ya mama na terme ndaza ko sala ki vine ya ki lesbienne na kati ya ndaku na baninga ne basi. Je sais pas expliquer ça au bat baloba kasi maman na bino na avant de commenter na kambi ya Lisa nan ndalobi ke ya boko la bino ya kenda ba vina tiki bino na kenda ba vi mama Teresa ndalobi wana Lisa ça va Lisa histoire en raison ndeni za que voyage ba maman ba tout ça là ouais le Lubumbashi ouais gabi atikala ki voyage wana maman na kota zalaka azaka ye na mwana biso suka tant que voyage nde atiki petit Doudou et pas Lisa parce que Lisa mazanda ko azavanda na bikok ni mo futela na bovan azui Doudou parce que bovan na matongeza mo pembeni pour na mo classe et tout pour biso to za salongo atiki kuna d'habitude pesa la so maman seulement va voyage na ye akino tiki kuna vacances mona sengina ki pas Elisa ndezala kaka Marco Suana aza garçon moko boye mama va yokela peka mawa avant disa e pa biso a expliquer ye ana isika na zali bien te et tout côté moto no vana na yolo esika ya ndo vanda ezaki na ngambu na biso ayaka kolia pa na biso mambutu ti a expliquer maman bakana ye maman bisa vanda ko eza problème to ale kinanga yo vanda Marco Suana azaka PD azana ni oui PD
OK. Aza PD. Abombaka te, vous m'avez yebani. Te abombaka ngai nde muna yebisi batu ki aza PD. OK. Marcos wana aza Maman PD. Thérèse ebe pe ke Marcos aza PD. Te mama yebi yango te. Ayo yeba onka nde mambo ebimi. OK. Marcos wana ya PD. Grande sœur nanga aza lesbienne. Lisa. Cousine nanga wana. Oh. Aza lesbienne. Zaki somo e gomo na ndoka Thérèse. Lisa. Vu que osala ba vie na ye wana ya mabe. Maman na biso apekisaka ye. Maman na biso apekisaka ye. Et tant que moi na opesa ye conseil. Parce que bandi vie na mabe wana banda bo mwana mukie. Yaki lesbienne. Oui. Yaki lesbienne. Déjà tant que dans aba mikie neti ngabo, j'ai été vraiment trop menacé par elle. Na ndengo saranate. Na Lisa. Et pas na ye Lisa. Azali ko linga. Ah oui. Bosala. Ayebisa ngai ke yo so lingi yo nanga so to lingani na linga subasité. Lisa wana Azali linga. ouais. Azali londe bien Sabrina. Na expliquer na mambo na lo. Et yo bunga. C'est OK. Donc maman zo pekisa yende ba pesa moi ni so conseil. C'est que lesbienne. Atika ngo eza vite, yaza na famille, biso za na famille chrétienne, ezika maman botami tout et tout. Maman pekisa ka nde ya monike mambu na ye, maman zo etufango nde azwanda kwa kenda. Pour que ça la vie na ye calmement. Maman bi aza mwana na oboya ete le roi ya poni nzela wana asa mamu na ye. Mais pas nanga aza mwana nga. Le roi la ba pédé na ba lesbienne moi courant na bango ki na moi bien. Ba comme ba camarade. Teluba 43 na ba Thérèse pour YouTube ko kanga biso ba protéger ba 43 ba 43 na ba Thérèse. Na ba Thérèse. Ah. Courant na bango ki na moi bien. Bakoma ki camarade na bango bakbimaka bakenda mina ba masanga na bango Lisa na Marcos Lisa na Marcos bakoma baninga Marcos e mo yepe na bovan bavandi basalika na bango ndi ba misana déjà ngaso na ndaku na nga na permettre lo monter muto ko ya na sentiment monter na kata ndaku na nga sala parce que nga na permettre ki ngote oui. Loko ba mesana bongo basala ba jewana yango pe Marcos ayaki pe na ba jewana pa na ye parce que ba yebani ba basi na bango ba mibali na bango donc ba masolo ba betaka mo boki otala bango ba masolo ba betaka yango wana du coup moi na biso ki ne vacances kuna et vacances ku ta ki ne kuna pour maman voyager ki et puis Marcos ayo yana papa mo bwa mukolo Nanda kwa Lisa. Nanda kwa Lisa. Ayaka déjà présentaka babasi ne ba mibali ne mo chanja ne. Ayena mobali ni wana papa mukolo. Lisa pazaki na camarade ne mu. Bazaki déjà na nzela ba OK matanga. Na mwana biso pete. Aya présenter pe Lisa. Oh papa boy. Papou. Pour ceux qui pour pas ni baloba. A présenter papa soli na bango pe et sili. Ye Marcos asali loko obimana mobali ne ba kei do babimi Lisa camarade na ye mobali na ye Marcos babimi ba kei moi na patikali akena ko moko so Lisa zate avant na se wana parce que moi na mo baza wana basakana na ye bafanda na ye excuse moi na biso akiti na se tonga moni bongo babimi ba kei zo ne Marcos asala semblant ya okende po ibaki ke ozonga wana moto en disant mata transport ok na camarade ne. Du coup, moi on a besoin zaki na sewana. Amona kaka Marcos a ye susu azongi susu. Aon matasko vitesse na papa ana. Ye parce que munyo moi bizarre ya tonto kende kinde nini azonga boy. Ye pa banzela na bona sima. Anzola na bona sima. Amoni ba koti ba tindi ki parce que apenda ki ne ka porte. Ba tindi ki porte ba koti. Moi sko ako moi bizarre quoi. Aye pena malembe afungoli porte akuti Marcos na papa wana ni ba osala rapport sexuel et moi on a besoin bien en maraboutage et traumatisé donc et là mon boy atikala mon ate amonyo maman que deux garçons ba osala mon boy abandi mon ko bana tonton oya tonton tu fais quoi ya tonton bandi obengane toi sors dehors moi ne pas kangamika non je veux pas sortir dehors ya tonton abimina mobali ni wana libanda et pas lisango za moi veranda côté moi mpandi nango za mulili ba kesu wana ba continuer na mobali nango moi na peso abimi libanda
Il y a tonton, qu'est-ce que tu fais? Azo continue, azo benga na kamo na biso. Mais takalaka. Kande bazaki wana. Yon courant abo vango kindaki tonin sus. Kokozaki nango kendeni. Kokozaki nango. Asali mamuneti asisi papa na pe abimiaki. Ye ya tonton, nzoka ndanda osa mamona so na basaba kwiti soki pe ndenge nini. Aye kolala na se climatiseur ya ndaku ya na biso yango. Donc ndenga libanda mutakala ala liwana. Mwana sikoyo atikali akomi kolenga donc akomi effrayé. Lisa ayoya soki ba 2 heures, soki 1 heure, soki be hernie. Ayokuta mwana pe ka effrayé, ye ala libongo na se kao. Lisa tonga ye atuni mwana biso Doudou. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Doudou va nous expliquer. Il y a tonton et son ami, bazo ça va maraboutage, banini a expliqué. Il y a Lisa na biso. Côté olo bake abengi maman na biso bazo violer mwana na ye. C'est faux, archi faux. C'est qu'il y a qui n'a que bazo mana markunda zo violer les qui n'ont. Yes quoi que n'a on eti marko so violer les qui na biso babengi maman boyo ya. Papa 2 heures du matin. Maman zana matongi zala na bovan. Na sima ya nini ya ninyo ndeko maka ya pare di pepe ndeko maka na butu wana. Yo mutu asali olikambo lali wana la musiete. Obenga mutu aza musika po aya ola muselo e. Bozaki na projet nini? Projet ni bozaki na ngona butu wana abima. Baboma ye asala accident, akuta na makambo mabe ou soit comment. Déjà maman biso ndazana soit sali prière na ye. 0 heure. Ato simbikisi okota te. Muto okota te muto bimate. Natanda kuniza la bomo. Ezara sa to ke em suba fête nito zara to ke biso suba fête. Tozongi 0 heure fongo la biso lupa un parcelle to kota menda ku to kota te. Omona. Habite lizanga eroyo no bimasuti. Abengi ma Thérèse. Abengi mama. Ayi ba ni ton abengi na téléphone. Allô? A expliqué ka makambu oyo nga na oloba na yo. Ah non ke o ba vivre la ligne. Et l'autre côté, a ebise ka ya tonton ye pa na ngai bo bota mambo sali. Ni tonton ya tonton de Marcos. Ya tonton de Marcos. Tala mambu ya tonton sen na ndaku nanga. Mama ebise bi me bino bo mesana ba ki camarade na bino, yo mutu o asala ka buzoba, yo yambake kaka toujours. Ato pesi rapport a ndenge nini. Toujours yambaka, c'est que bo mesana na bino na bino. Alors ya zawana soki problème moko boyo ko poser. Poser ye mukolo makambu, obenga 2 heures na bimate. No bimate. Soto kuta na bino c'est que na kuta na bino lobby. Et silipe elekina. Ba beba ni pe wana na Marcos sango na mwana biso pendeza ki kaka mwana biso pa ye ko expliquer biso muta sepela nango azate biso son tuka to mona ki on bien tenga kuno ba so na moni ya tonton to beba na banini velo ni asali wana isili nango peleki nango ya comme lo parce que OK aipsi maman bi fona porter kaka Marcos plainte. Maman ibisi abi poto sambela plainte pourquoi ndé asaki rapport na ndako ne tol ayazo imaginer que asala ki ndé asala ki rapport na kati ndako na ye soit disant biloko na ye bungaki na kati ndako na ye ndé ya tonto ayaki wana apporter kaka plainte. Maman ibisi boy pona to sambela l'église moko na garçon. Maman ibisi boy ngana église déjà ba oloba mwana mobali wana ana be esprit de mort. Tika kosimba ete oluke sika okufa okoluke so sali eloko moko boye esali mabe tika ena nzambi na ye loko asali eloko abongo na ndaku na ye na ndaku no plutôt yo mto pesa ki ye accès wana parce que bosala ki camarade na bino wana tango yo moni ke muto asala mamu mabe okoti se na kata ndaku note ndoko tsake na kata ndaku na yo c'est que acceptera mambo sala donc mbala simaka ka ki camarade wana sani kata ngoko porter na oyi plainte te nana yo linga kokotela ka batu bo mama bité ngana forcer yo te ke otika mais na pesi yo conseil pour na ndenge na mama na yo po mi mapenga mbute na mambo ezolekana esili nango pété papa biso peto yo kiango to sepeli nango te ndi pe mama lobene to la to la muki ka boye vidéo wana o la fille asali mama tindeli ngango mama tindeli ngano voice sabuna itala boy ta mambu
comment Lisa sali kabia mama nini atindelinga vidéo wana du coup natali vidéo neti nga personnellement mambolo bana comprendre monter na comprendre te so lo banini parce que pourquoi Lisa zui audacité on a peu courage wana yo ça gère ba vidéo on a presque bo sola qui na te voya te a beaucoup là faut Lisa azana ba respect envers Thérèse mais ceux qui a manqué respect on a toyo moi kilo on ezate Jonathan c'est qu'il y a quelque chose où ils en a 4 wana où ya supporta pe Lisa a bomba na motema na ye yango lelo abimisi pour éclaircissement to yebite pour expliquer bisonan parce que ko bimaka ya Lisa na réseaux sociaux Amira qui mi pas bi Amira all là Thérèse Salini parce que Thérèse là qui na mobile kuna nanda kuna été parce que Marcos so pour la nini Thérèse azaki Marcos a yambie sur na bar expliquer biso na comme na habité maman biso no di Amila masangati banda bota ma bière nini no ekota mo niti maman biso o biso to yebi wa bota biso bokola biso tito komi lelo to komi boy na yoka no mama biso na ba lisanga ba barti mama so vana na ba barti so vani na bar c'est que ba bengsi na anniversaire mo boye na réunion mo boye peut-être ya ba théâtre et tout na ba collègue na mais que yé mo ko kaka kei ba to sentiment mo we ka to bima to ke ba na yoka te na mona te donc na habité nde mama biso vivaka je sais pas ce qui mama biso no ndazana à cause wana nous Marcos ba ke va na bar na ndeni oh ils attendent 5 mois Marcos na maman bakutana ya ovanda bouité bakutana en église quand est ensemble l'église mon pe Marcos aime soyé été aime souper maman pas été pour ba une bar à Thérèse ni ba yakina bar ma Thérèse Marcos a ya kadisusu na bar na bisoti na lo ba 5 mois yango bakutana na maman bisoti ye Marcos wana po aya pe na bar na biso aya ka na Lisa wana so ye ba na otonga ye na misu na moko parce que so poignata makolo na terrasse na biso aya kaka na Lisa parce que camarade ne wana masanga na bango nde basala mama biso sala na ba wana ti mama biso oya bokoliye azuye na salite wazaki nango asubaka na ndaku asala mambu nyonso ya mabe aloba na sapongi kindoki na ye alali na pongi bwe aloba mambo sala pesa musuni nanga ateka ba mesh na butu mama abiso asunga ye moi monswana lelo poza waza sko mama abiso avandi atonga ye moi minazo tonga ye yo Thérèse to kamwa yo kolela suze yo vont kolela suze na o sala suze pourquoi tant comme ta famille azolo ba c'est que to confirmer so to kotala bino na musika parce que to betla biso dans les camo papa mutu soka nga détruire mutu a toucher na ba fin na ye au mona moi ce que je vais juger en fait c'est que la fille si eza kindo qui n'a été to botinde ngano yebati en tout cas na luka na meka ko analyser ngo na ko ka ko digérer ngo te parce que likambo eza ya ye na Marcos parce que mama biso na kati wana ye sani non to ko kama parce que ezaki a luka nzela ando lukelo mo boye ça peut théâtre puisque bon mama bimisa pe na mo ba théâtre mo OK puisque eloko ya sali eza la deuxième fois ah bon ça eloko yo finga maman na internet yo to bizaina za ba compte à rendre te eloko te donc la fille aza lokwa muto ezo bouger lokwa parce que il y a tout à liboso hein wa sala bongo ezaka to comment moni moi bizarre a commencé ba vidéo mo bizarre a tchana ba Facebook ba nini batu nyonso bo boni Lisa o nini ba blo nini o sala o batu nyonso bo commenter alo belote batu nyonso bo commenter alo belote mama commenter kaka ibisi Lisa nga naza muntu ya TV mambo yo sala oyo batu ba ebio mwana nga oza nda Facebook pe komi ndaku na yo na tikelo ndaku no Thérèse ya yo asali ba bloko wana mama ibisi biso nga lobi te nga na olanda ngote poso na lanzi yango eke mabe bo sisa makam na yo na mwana yo nde bo bandi yango po na loba na ngai te du coup to na tongo moto la muki ba camarade ne ka batambola na ye ba ye po iso to yebi gaza camarade na ya mwasi ayoya mama tala makambo Lisa salinga Lisa bebisi libala na nga Lisa boy oh abebisi libala no ndeni oh que Lisa akenda na ndaku ya mubali ya fi wana fo akabala
asali ba désordre matili kola balcon ami boaka. Donc elle a fait des trucs comme droguer mon boy. C'est que au total est bien, Lisa a un problème alors. Bon, c'est que bon je sais pas, nazo yebate. Eza problème à mutu, eza kindoki, to eza ni bon nga pour nga pas non pourquoi pas bon lui on est là que tous les canaux réseaux sociaux to samba boy. Pourquoi pas bien une famille, to idée di bozui. Pour bien aussi des comédiens mususu oyo ba confirmer que oui a beaucoup là et penzali tia gabi a lobby a beaucoup là il y a aussi des comédiens. Ba comédiens ni oba vana ndako na bino. Ba comédien va vana ndako na biso. Tanti Fatou Vanda Lukanda Kune Azarapa Abiso. Bonjour. Maman Suzy a Bandaki ko yuya pa Abiso deux fois. Bandela Suzy ba comédie ba vanda pa Abino tout de. Nabi Tanti Fatou. Ba Fatou abi. Fatou Kaembe. Fatou Kaembe. Ah, va vanda pa Abino. Na matonge. Na occasion ni. Lukanda ku. D'accord vanda pa Abiso. Nani Soussouma Souzi abandon il y a 2 fois pour na kikama na mona maman et moi et pas vendre sibiso moi quelque temps 2 semaines 3 semaines accueilli via Fanny wapi ya Fanny Poutou ya Fanny Poutou mais elle c'est notre cousine Cataléa ah ok Cataléa yazo ba Poutou ba bien Cataléa mdavanda kuna ah ya sa cousine biso oh azamwa makulu na biso ya solo ye gabi kuna fallait Cataléa mwana makulu tu azamwa makulu na biso yena liza ba yana leki te makulu en fait makulu na biso mususu donc cousine ya maman mususu yaza mwana ye liboso donc ya gabi ya solo nani ya gabi Fanny azande kwa ma Thérèse na éviter na tunika bon bon on ko vanda mususu eza ekoleka kindeko parce que Thérèse ndenge na yebeli azako zwa bana nyoso ndenge moko ko bana na epinza parce que les nazo fréquenter Thérèse mingi parce que likamu nanga moko azaki camarade ya nani ya Sele Masamba ba bijou ndé na kuma ko fréquenter pe moi Thérèse ya Thérèse pa ko fréquenter nga elle mon ok na ndako ya on est sûr que naza surpris que oya zolo bana kaza cousine nga na yebaki mwana ya Thérèse pas présentanga mwana na ye atika ko banga teke cousine sino makamunyo so ele ko banya likama on désolé kalika mingi na kuma Thérèse atebeli o moni pa 25 te alimbisa moi makamso to loba to so ezalaka mona era par ba message yo ko fanda bo mutu moko ko koso makambo yo yebite parce que so mwana pas na maîtrise te akokipe ko bando loba donc les kamboza Thérèse avant d'aller calme air moko quoi avec ça mwana encadré c'est ça mais l'autre avant na ndako ne loso ba loki le rolo banini neti Fanny Cataléa la bika ko ba lukelete po ebi bola mo Thérèse mais ba bandi côté te kindeko penza tezake moni nini musweza ka bo fandi bokom bandeko o comprendre bokom déjà ba bokom bandeko nga ko na Viviane boye Viviane zawa yeyo na kokolo bateke Viviane azande ko nanga so to final to meseni to samila église moko na koloba ke azande ko nanga par rapport à ndenge to vendre to meseni mais na ko bambe mona mama kulutute donc il y a ndelo wa réaliser Lisa ba so vana ndako ba bandi côté bon du fait que ba vandi na mingi ba azande ko na ba koli c'est ça ce qu'on est Thérèse Mambe comme la commune mon ba sujet les gars rôle pesa ka Thérèse moi toli kaka déjà voilà on comprend le gars qui a Gabi on éviter vous voyez tu voyais bien Gabi a confirmé les losiko yo na makam oyo tubeto yoka sur maman Nabino pour mutandi mamutaza les ibetandi mamutaza PD il faut yemo peut-être assumer toi ça la délire owana batuba ko loba est-ce que obi pelisa za iko linga yo est-ce que bino pe nandaku bomuna mama na ba kambwana to na biloko olelo totalement parce que bilelo trop digité ba msobi que maman bebana ba film musu ya théâtre parce que bazaka moi c'est un mobali bambeze belé to ko loba te pour na respect ya maman je sais pas quoi expliquer est-ce que bino pe wana maman boka maman na ba bêtise wana pour bébé tu éviter c'est quoi ce que je veux dire c'est quoi c'est que ça n'a beaucoup là yo et ngolo baté qui mamba vina yo ngana za na so charge nango donc ça veut dire que n'a beaucoup là yo
Yone nana posa peut-être na pesa moi vie à bien. Oh yo mo s'est décidé na kati na yo, c'est ta vie. Yone mtoza maître to maîtresse ya vie na yo. Donc ce qui peut-être ngani maman so botinga boy. A botinga a kolisinga tina ajo. Na bike non ndena bo na ndolinga so mibalite et a fota maman bisoté. Na ko molinga basi a fota maman bisoté. Maman biso soki a yoki yango na matoi na ye, na olonga mwana ete oloba oganga ko beta pe. Po yoki ya mabe. Mais muto ako se décider que si là yanga. Parce que ça est-ce que peut boyo quand il va sur internet ba maman les ibes est-ce que mon nango pe ndako. Maman biso no de un azana muta bêtise. Là je sais pas na yokate na monate déjà ataba témoignage ya ndenge bakola na pa na bango. Na ndenge bakola na quartier na bango parce que ce quartier na biso na salongo baza bango nyuso baza ko bandeko ba ko famille moko ba mesani trop. Donc na yokati na monate maman biso et loko kaka babaki tant on a ko la zaka na mabe elle était un peu brutale on bunda trop azaki moi je vois ba na banzuzu de bakola et c'est tout. Maman biso na skala moni na masangati maman biso ba recommandaye masanga ni alcool na hôpital. Parce que babisa baloba qu'il faut azana mo alcool na nzoto parce que alcool les alaité. Déjà mutu soka amelaka na ba alcool te pour azana ba vie ma bière moi passe. Et ça a moi pas 1 année et demie. Mon grand frère a 4 ans et demi avait. Donc toyo mona maman na biso kena mubali. Ngala komi dana ajini. Na komi dana ba 14 ans. Voilà. Ndeto mona mubali ya maman biso. Déjà na naku na biso maman a sala no ba bêtise te déjà libanda pa salate aza mutu ya ki camarade te am maman so kanga mina camarade moko so moni kaka so ka mikolo na bo mona na yi kaka de article ozate ke e kamana nga memi nga na bo toke na boîte mo bo toke na boîte biso mutu kota maman biso boîte de nuit na ba anniversaire ndeza maman to kende pe na ka boîte ndeto ke na maman biso déjà famille na bango ba bato mambwana ti baleki ne baba pasteur ba centre de l'église ba prophète ba ndeko na e bango wana oya botami na bango libumu moko famille moko omona parce que ya koloba ke to mona maman biso na ki lesbienne neti na nani ki lesbienne ango o ba confirmer ki maman biso a sala ki lesbienne ponga na ebi na ngate na ebité na mona te camarade de maman moko to yebi makasi zaki masuzi pe à son âme masuzi basali mo ba raken na bango entre les amis et du coup masuzi avant kufa na maman ba solo laki masuzi na malade na ye aya matanga maleki na biso masuzi donc ba ko c'est la mo il kambote et maman Suzy c'était vraiment une maman pour nous maram na bango itali bisoté parce que attendez bando sola te wana biso to soto kutena masuji to pia imbote to sola na ye normal to abana parce que Lisa bi est-ce que yo go le lavement Suzy pourquoi le bibo Lisa aza na yo ba kombo piété déjà beaucoup donc en fait beaucoup plus na ki ne ko s'adresser penande na yé moko donc après ba question na yo hein sunga ngope sangata moi 2 minutes na loba na ye po ya pesa nga rendez-vous na internet. Yep, c'est un rendez-vous sur internet. Bon, on a évité, hein. Qui lesbienne en haut et maman abisso, bon, je sais pas. Na yokate, na monate, camarade ne yamakasi, banato botama ti lelo na kimkolo, azaleka ma Suzy. Et si l'union soit na ba collègue na ye, ba connaissance, ba nini. Et si l'union est-ce que yo ba béné so salama Suzy rôle de lendo ah ça là ma bénéti nini oh ya ça na ba preuve po yé ma mio so faire passer on na télé non c'est ba ba yé makila Suzy zo ganga bon moi c'était avec vraiment beaucoup de respect à sa maman na éducation na ko répondre été oh ya lobby eza oh ya kanisi raisonnement et mutu ba kangango te eza liberté d'expression oh ya moni yo loba yango wana donc moi je peux pas en fait non répondre été donc
Lisa mambo lobi na ebité source nango to pe azana ba preuve ya mambo lobi mais na biso nyonso to ebi que ma souci na maman ba discuta entre les amis. Discussion peut être bon na mona d'ailleurs kapesika ba discuta te. Du coup d'ailleurs kaka que maman ba comment moi ba froideur mo bona ma souci ba so la pena souté ba to tuna te za mam na bango. Biso maman ba parent to kota te. Doya mam na bango. Du coup anniversaire na mo bo pe maman j'ai bon na souhaité kaka souhaita maman souci joyeux anniversaire na groupe na bango ba kinango et du coup ba solo là pour muto banda ki ko solisa muninga ezaki maman aki na problème na été amoni Raquel ngo et ça le quoi moi temps hein asa muto sambela ka et tout et si les sili ma souci pas yamba ki ngo bien makasi parce que yé pas zaki na ko solisa muninga na. Donc voilà, si c'était quelque chose de trop fort muto moi ça le lo mabe makasa pesi ka bonjour répondre besoin. Et ça matin c'est Lisa zoko sabiso Lisa ina lokuta na yé moi ebi ba motivation na yé en tout cas ti si konga na ebi motivation lobele kasi bato tu benda vraiment lobele ko Lisa Lisa tu es ma sœur mais toujours balobaka si tu n'es pas avec nous tu es contre nous donc déjà mutu oyo o salir maman na nga na télé aza mutu nga na ko pesa confiance te na ko lingate on a royo qui les mawati maman abiso azio na pasi na minyoko na kindoki o bakanga yo azu asalio o zalelo comme fongola pe monoko. Déjà laisse-moi te dire fille o aza fille à louer à fille de chasteté. Donc déjà tu es une fille à louer aux filles de chasteté parce que nga ba fille de chasteté le na yebi ki ba roula carrosse avant nanda kwa bien aza kano makasi asenga te yo ba moko vana nanda kwa ngo ya bovan wana o eza kwa bikok mais oya ko lia nanda kuna biso. Donc des choses à fille de chasteté fille de chance atambala moko oyela mama biso mubali boy mama mubali nanga yeyo mubali nanga yeyo nga amona yo non to mona iti aux hommes moi si ya mibala batu aux hommes moi si ya ba lesbienne. Alors arrête de dire que ngai mama Thérèse ya okanga chance na on a chance te bando ya kisasanga na mono na chance te à part masubo ya ki nango mama sunga yo akanga basinga bafumbo banini et du coup okomi oza. Donc fais très attention bablo nyonso le kanala ba internet solo baate parce que za mambu na bango ya batu o basala mambwana mais yo lo koza famille na biso olingi to régler ba compte na biso a to régler ba compte na biso a yo pesa nga rendez-vous na internet nga na yin internet non c'est la paix repli non to ke non internet autant muto banga to kima là je te dis et puis surtout kutani grand makofi poto bunda to bunda makasi ko bata mate yo za mamé lombe ko bata mate yo faire faut mona na poser lombe sur le biki non obenga bande ko na président. Je suis vraiment surpris oyeba ko za bande ko na présidence parce que au souffra makasi o ratana examen d'état pour na mbongo mama biso atangisa o mama biso sala oyo zalelo atoni yata nini esa elote mais ndengo ke no bonga pe no ke na bongo c'est tout. Voilà, merci. Tout va vers la fin de l'émission. Il y a Blikam Oyo. Ben, vous m'écatez, hein, Lisa. T'es ça fini ngati. Ah, ok. Ngana moi si mobile faut yo balanga. Ok. Ma déranger yo penza. Mama ba ibeka ça déranger yo. Na funda. Abiso mi jo na yo sel. Na funda. Lisa. Il pas bien relé kabi sur internet zaka taki yeke zongi voilà merci na batutu moni oza mona Thérèse c'est Ciara c'est Sabrina sur les lots avec koloba mais comme conseil na repesa yo ezaka imisa suka koleka no sauter nga pe na se décider bon koleka sauter eza point final parce que tout ba ça ba analyse pour les abolo bitu bani ba analyse bani ba analyse ya makambo yo koleka sauter koleka penza te mais tous ya Lisa ya pe aloba pour ba ko sombre nga una boye ko sa émission dans la musinga ma Thérèse na sala ba émission tout la matanga suzi nga na ko sala te habiter moi nga koleka na ina si ya on a bandi actualité yango pour na boye ki nga ma Thérèse non ça peut mutu et de ka le que Thérèse non mais fanatique mais courage eza ba élévation pe ya ba combat surtout ngai pe nga ba comédien na personne totonga nga ko ba journaliste ba ninga nga ba konke ba ko menacer nga pa ba comédien pour ka élévation et ça là la mental et l'honnêteté ba boza sa makolo au rêve
Rêve Nabino Yeyo. On est ensemble. Merci Nayo. Courage. Moi, na matrice à bota Yeyo. Yeyo pesa. Tala na zaba nzoto. Bilengi. Pour comprendre, vous avez un comédie, un tournage, il y a un film, il y a l'équipe, donc c'est la mère porteuse, au monde va vivre, maman poso, nana, mais il y a 10 grâce, c'est basé, Gabi, parce que moi témoignage, n'a pas pour la mouninga na bango, ou est dérangé bango, à mon très année, pas problème, on a été, merci Nayo, Sangamiko, rôle bani, le rôle basé sur merci Nabino tout parce que vient nabi tes arani na problème té nana mi la pas lobby na ye parce que lobby na bango na katia Congo Liziba TV et j'espère qu'il y a une moment la maman poste to ya na kat to ko bongisa déjà boye baye poste pour découvrir pe na film episode malédiction et à jouer pe na théâtre lokuli ba ça on va belle à sepeli sapé batu poste mais j'espère que m'de tozonga les TV pour se retrouver beaucoup mona mingi na les TV toza pe kaka tozala pe kaka pe tozalaka na biso kaka Jonathan Dario toujours babi papa Paul Fiki pour FBT Misalande FBT à maman Nathalie Fiki pour peut na maman Aline Misha motema papa Misha Exodus pe na bo cette fondation Silas Kantompa on a fondation mo ya kitoko ya joko na biso mo na Congo Silas Kantompa non balite hein au âge, nous avons âge. Nana 25 ans. 25 ans. Ma Teresa, yoka bana legeleke. Toujours, tu entends Dario. Ya Gabi au Baxelo au sauté. Je entends Talé au Baxelo sauté. Mais dérangé, ouais. Marambaron. Et ça, le passé, hein? Bon, c'est ma cambo. Photos de ton dimaranios. Ok. Parce que bana to boti. Vous supportez à Maramouni, comme là-bas, comme on a vu Makam, toujours na comme vous supportez à Mondé. Ah. Vous avez un air solide au craqué. So un air solide au craqué. Net biso to mesana biso nyoso yela radio to mesana biso ka. Ok, merci Nangunza Meli Nango Penza, na robe na suka. Voilà, tout ça plein de boulot, plein de tournage. Tu retourner sous bye bye, bisous, bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.